abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. Très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs à travers le monde pour suivre votre émission Vérité en face. Awa Nakatia, chaîne Abino, la voix du peuple. Et puis pour Nabandeko Bazan à Kinshasa, Brazzaville, couleur télévision, Tam Tam d'Afrique. Nous sommes très très contents. Et il y a un programme Oyo, et ça va édifier de la famille. Programme où ils ont restauré le foyer, programme où ils ont apporté paix, ils ont fait ça conseil pour nous rebanner dans rotambola, malade mon avis. Retrouvons-nous juste après cet élément pour démarrer show Nabiso Alelo. Merci. Voilà, chers amis, téléspectateurs, nous allons continuer toujours dans l'aventure Nabiso, jour après jour, vérité en face. Comme je viens de le dire au début de l'émission, que vraiment, tous en reconnaissant la bande de réunions sur eux à travers le monde, nous avons bien abisso pour nous encourager bisso par rapport au programme Auto Bino. Mais comme je l'avais annoncé, Mikolo sur le cas que ils ont un programme OPSICA, télé-réalité Moussoutoué Nango, na combo ya réconciliation publique, Auto Wanosunga Bandeko, bazana ba conflit, Oyo et persister et Woumeli, bazoko a résolu une solution. Différence na vérité en face, c'est ça que vérité en face ba yaka ko bimisa vérité moko. Mais la réconciliation publique to banane ça dit problème moko ça déjà entre frères, entre sœurs, entre familles, entre amis, entre ba collègues des services et que et pesa kanda et pesa bokabwani biso la voix du peuple avec réconciliation publique to me rappeler ko yebaneni na osunga bino donc bo contacter biso ba tout. Aux gens problème aux gens na camarade na yo na frère na yo sœur na yo to ami na yo et que aux ont manifesté désir voilà aux gens la posa bo se réconcilier malgré l'effort au sala au moni que aux ont collaboré contacter biso la voix du peuple na numéro oyo déjà premier numéro toujours ça la semaine prochaine et aux en direct na plateau à chaîne à couleur télévision donc bo ben biso pour que tu enregistré déjà ba kana noto ba nini to ça la poto sur mabino. Les lots toyawa parce que tous en situation moko oyo to banaki semaine passée je pense que ba to belé ba benginga Vincent nano na lela boité na vie nanga Vincent na yo qui passe il y a déjà même bazo benga na téléphone banika roloba akokita baniko lela ezaki passe pour na biso nyonso na bino koyoka témoignage choquant il y a moi nabiso ndeko nabiso Nadège oyo azaro la Joseph c'est-à-dire après avoir été caillé aleki na ba difficulté mais na suka na nzambe après ça qui est gloire et ce sont des choses oyo batumsusu pe pesi bango suko ndima ke nzambe ya solo existaka pendant que famille ya maman ne bazali ko ignorer nyonso mais yaki na mutu moko oyo banoko mona nyonso et a préparé qui chemin pour s'en sortir parce que bible lobi na biso que aucune tentation et la biso nzamba va permettre et ceux qui payent nzamba prépare toujours chemin moro pour te s'en sortir sur le cas il y a na biso Nadège mais to suka suspense parce que tous amis na pour ça to kota contact na papa Alain papa wa boutier papa o ya abandonna qui est papa o ya livra qui est na maboko ya bato po basala mona mabe rencontre salamaki mais na ba manière moko oyo pour comprendre ça dit surtout ça vérité en face à l'élo ils a suite fin à situation il y en a des joueurs ba et si kanini to komi derrière nos il y a des gens oyo ba le kana plateau oyo pour que tout est banani to aussi ça problème il y en a des et trouvons-nous juste après cet élément merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, comme on vous a annoncé, tout est le lot pour tout le cas
suite il y a Nadège esukaki ndenge nini parce que jour wana papa pesaki biso rendez-vous que tokuta na lobby et je pense que na suka émission na la bino que tokotia nyonso mais vu ce qui s'est passé après on était obligé seulement de relancer déjà premier élément là pour kaboye ba nini situation ezali et na plateau nanga par c'est ça cameraman assuré sur au fond de la biso pour te présenter bandeko tozana bon na plateau awa bonjour Mamicho. Bonjour Papa Vincent. Toyambio na vérité en face. Bonjour Nadège. Bonjour Vincent. Ça va? Ça va bien. Très bien. Oui. En forme. Oui. Voilà. Chers amis téléspectateurs, je pense que Bolugabo Tuna, est-ce que maman Mami Chouaye, Mokona, Nadège, Mamoisa puis Koko ya Nadège, Mamou, Azawa puis Bandero Bazab, n'invite ce parole de ça à coacher la biso ben ser pendant que nazo loba pour que ba mona que tous en bango à présent ba vandi na côté à public pour batala makamnenge ezo oleka. Sinon maman Mami Choboni d'abord libota Kimi ezali. Kimi ezali. Tout se passe bien. Tout se passe bien. OK. To kabona gina bino na vérité en face na suka par rapport à to benga ki papa falaya et papa pesa ki biso rendez-vous le lendemain nango et ça que le lendemain wana ole papa ya quitté atindela biso bana mibale moko baza papa moko na Nadège na komba Jures moko Serge de baza papa moko mais si je reste plutôt baza maman moko na Nadège mais Serge baza papa moko kaka. On avait compris que papa peut-être que Mbappé la bateau a habité ben koni ko yebisa que moi na na Kinshasa il cause appelé Kubanga mais biso to yambaki bango je pense que ce ba image par ezali au balancer sur moins strain ni to bane ko solo là to l'accès bango ba comprendre qui ce qui s'est passé peut-être ba équipe na aider mususu mais to maîtriser ki bango to expliquer bango situation na ezali kozo na bango le soir to yambaki sous appel ya papa parce que là avant bango ba ya numéro papa là bando le kasouté et tina pourquoi tant on va kei né na pourquoi papa allait vous rappeler biso pour nous dire que voilà azana pour ça to kutana to solola mpanzi tout ça banini mais bango bazalate to kutana na nous biso mona nous pour que to yeba nini to reçoit solution. Il s'est fait que le lendemain il fallait peut-être kutana papa ngo tant to miko benga e poto luka to yeba to localiser numéro nezo de kasouté quelques minutes après maman Mami Chona benga ngai bisinga que non bandeko ya Nadège ba eli susu et pas na bango kuna après ye grand frère na ye je reste à que non a expliquer situation que non tala batumo ba bengi biso bazana Nadège tout ça photo kutana tout ça des maman Mami tu sais que non OK boye sa papa ya kasito biso no stock ne place ba moi Nadège aza to luka neni to kutana ye et jour Rolanda simbité papa zo insister que non atinda ne bana na bango ba ya vers biso papa zo kima kutana biso. Et ça là moi na benganga pour me dire que voilà papa zo bengo na téléphone ozo boya ko yamba na singa non papa no benganga te compter papa no songa na bengi téléphone les arrêté yeka nde so bengi ne le kara et par là on avait jugé bon là ba pasteur que to me maï directement na tout droit aye ba que moi na mitso azane na maboko ya ba famille ya maman na et quand je l'ai affirmé que na minute oyo moi naza na maboko ya ba maman na papa zo ki panique totale mais na rassura ki que non to kutana na ba nyonso baza na kana mais to kutana maman Mamicho de façon que tout le gâteau ba neni to gérer c'était juste pour to luka to kutana ye pour que azala au courant il y a situation nyonso nezo le ka entre ye na moi na ye ba makamni ni moi na to vivre après avoir obengana na soi-disant kindoke bakanga ki est. Et papa acceptait qu'il rendez-vous. Il a dit bien maman Mamicho pour que a expliqué n'engeni ni toro ça pour tout kutana. Et il y a bien qui effectivement et tu fixé qu'il rendez-vous na bon marché juste côté Acheta, tu sais qui wana accompagné na Nadège na Mamou Koko ya Nadège na grande sœur maman Kulutu ya Nadège. Et par là, tu n'a pas ce qu'on m'a le maman Mamicho au résumé biso du solo ango et les kaki n'engeni. Tant que papa Banadège, papa Vincent Benginga, a ebisinga ke to solo na ba pasteur pour na koyebisa papa ya mwana vérité que mwana déjà to pesi na maboko ya famille ya mama na ye.
papa ya Nadège aboyaki habité soko sali bongo sali mabe Obomingai bani kolela papa Vincent et papa pasteur Sonia donc attention na pasteur Soni pasteur Soni obomingai papa pasteur osalinga bepona nini fallait to kutana nanu tout ça voilà. Il fallait to kutana nanu po to solola na bino to négocier moyen ko sala po bino bozwa bango baye balikambo ya Nadège po bayebi déjà que Nadège aza na Afrique du Sud. Siko ye ayebaki kaka ke baosola na pasteur na nani sikoyo papa Vincent asololi na papa bango abondeli pa Vincent ekobenga pasteur alobi te kobombaka te yebise vérité déjà que tozwi mwana totiki ye na famille ya mama na bango po ndenge azokimakima bazobenge na telefone aoboya koyamba so ba bengi aoboya koyamba soki ya bengi ba pasteur na ba Vincent aozwa bango siko so ba Vincent ba bengi ba ozwango te aokanga telefone tant ba ebisi vérité que famille ya mwasi na yo nde bazwi mwana tokende kotika mwana na famille ya mwasi na yo bala moko afongoli telefone ndenga bando kanga d'habitude telefone aokanga ngo lisusu bongo te. Bon, papa Vincent déjà a ebisaki ke na batu nyonso il faut solola mutu liboso solola na mami chonde mutu azana makambo wana. Aye ko sala effort kana poko na tangu pa Vincent ebisanga soki ndenge na solola ne sikoyo 5 minutes ozelebele a obengo. Bala moko minute tangu to sili ko solola na Vincent kakaboy. Tangu Vincent kati boye pa bengi. Po abenga ngate c'est toute la première fois benganga. Donc alors wana mami chonga bi oui mami chu ndeni bien ah mami chu memi mwana na ngai baye kotikela nga mwana na pasteur moko boya bengi nga soit disant so pasteur Soni lokota ki Nadège soki wapi ayebisinga ke atiki Nadège na maboko na ngapi na yebisi ya solo batiki Nadège na maboko na ngai ngapi na kosi ngapi te pasteur Soni baye baba Nadège na lakisi bango ba adresse ba otuna tuna nde baye ba pesinga Nadège. Oh, si c'est comme ça, tu vas kutana no wapi. Ngana yebisi to kutana na lemba. Yebisi nga te no kinde na lemba te. Ba yebisi nga na lemba bato makasi baza makasi. Bato moko boya minene ya kovimba bana nanga déjà basi ba yebisi nga moya na kota kuna ezate. To kutana na Wileri. Nga bimbo ça va to kutana na Wileri mais à condition za la yo moko nga habitin. Ngana mwana avant naza kutu mwana suka. Toza na grande sœur na biso ya liboso il faut grande sœur na nga ya liboso azala nga moko na ozala te o te si c'est comme ça ya Louise oui ya Louise azala pe na sagesse ya bien azala bien to solo ne bien problème ezate atuninga tokutana ba heure ni nga habite tokutana ba 8h a lui ça va nga na ke na mbinza tokutana na 8h tangu na ke na bengi ya na nga bi ah na batongo boye ba 8h epesa bien te benga yebisa tokutana tana ba 10h 11h mais ya pesinga a condition tokutana kaka biso mibale ngape na expliquer yana biso ngabi yoko yana mutuka mosusu ngape na ye na mutuka mosusu to ekokende wana tongo etani na yebisa tokutana na Wileri alobi te mamcho na Wileri te il faut tokutana kaka na bon marché déjà nga na yebi ke bon marché za millier na ye po place to vanda kindako nezaka 0 mètre. Ngabi bon problème ezate tokende tokutana o te mami chonga na sina na boyi ba problème ngabi te ko bange loko te mutu akokangisa yo azate biso tokoma kosambela tozolinga nde toyeba likambo oyo bosalaki mwana ya mabe po oyeba po ete ape ba pasteur mosusu toza na posa tomonana nayo mwana vanda yebisa biso pe toye na bengi na telefone o naza na nzela nazozela yo na coin tangu tokomi apesi ngambote apesi Nadège vraiment azalaki na somone makasi Nadège aboyaki kozwa mbote ne ayebisi Nadège tu es mon enfant pona nini ozoboya kozwa mbote na ngai nga naza papa na yo Nadège vraiment apesaki ka mbote te Nadège aboyaki papa meki ko insister ngabi te ko forcer ete tika e tokeka tovanda tokomi wana tovandi na bengi grande sœur tango abengi mami choza na pinga bite ezela
toza quelque part ba moko ale oh même tu yo ebisinga ke ozoya yo moko nga bitin ale likambo eza ya osolola nga moko te wana nde yaya na biso ya liboso il faut azala na mama na biso azala yaya ye baye na mama tovandi ye papesi bango mbote balakisi pe image ya mabe pete tovandi nga tellement tosololaki na maître 25 ngai jamais na oki osolola na ye sans yo ozala il faut yo moko ozala place wana po tosolola minute muke maître 25 ntango maître 25 ye tovandi atali kaka maître 25 boye imare na ye ebebi o mami tio oyo aza nani ngai bitan yo ozala kale ngai nde nabengisi yo awa tosolola masolo awa te moto oyo akoki kovanda te ngai bi akovanda akoboma yo te ana problème na yo te akovanda mpo na ye biso information ya bien ye aza journaliste avant tokutana na yo nakendaki koluka ye mpo mwana aloba makambo oyo ekutanaki na ye nde tokendaki koluka maître Vincent makambo oyo ekoleka na TV oh te mamicho jamais réputation mwana nange kobeba eza bien te kolekisa makambo na TV te ngabi soki ebebi aza ya biso ebeba te aza kaka ya biso oh moni teke bakobala mwana te omoni ke vie ya mwana kobandoleka na nzela réputation na ye kobeba ngabi te na ngolu ya nzambe mwana ovanda pe awa te oyo omona boye mwana akiata poto bi ake quelque part mais akoleka kaka na TV po makambo wana lokola tosaliaki yango na TV ekosuka kaka na TV oh te maître Vincent ekovanda wana atiki maître Vincent tobandi kotuna tovandi ntango mponga na bandozela maître Vincent aya ntango maître Vincent vandi tovandi kaka boye ndenge na bandi Alain Nadege ye oyo aye na Kinshasa Nadege explique biso makambo oyo esalemelaki yo na ndako ya tata na yo biso tozalaki te Nadege alingi abanda o te mami tiotika jamais oyo aza mwana na nganga moko na boti ye wana eza neti ozosambisa nga na mwana epai na biso balube ezalaka te eza mabe nga biale eza mabe te afingi yo te amanke yo te azo explique biso bamama na ye ke problème oyo ekomelaki nga eza boye ndenge abeteli biso koko na ye ayokaki te bayaya na biso mosusu bayokaki te il faut abetela peut-être akosi biso il faut abetela biso na misu na yo moko oza sur place abeteli biso ke likambo ezalaki boye soki alobi ya lokuta yo oyebisi biso ke eza ya lokuta soki alobi ya solo eza ya solo azwi mwa maîtrise oh ça va Nadege loba Nadege alingi aloba Nadege obandi ko ngabi papa kotia ye neti mbamba aza na somo na ndenge obimiselaki bamabende wana akozala na somo wana ya koloba tika mwana aloba na ndenga bosolo nga mpe nayebisi Nadege kobakisa te loba bosolo oyo yo moko osalaki nini omonaki Nadege abandi koexplike ebandeli kaka ndenge aexplikaka premier jour na plateau na ndenge asilisi papa kosoli te alingi neti aloba Nadege ngai bato wana nayebi te papa wangani alobi te ngai nayebi kaka akende amemaki ye na avion mpo akende pa tata mwasi na nga akende kotanga na internat Nadege alobi te papa soki osambelaka nzamba solo ndenge tovandi awa nakoma na ndako te papa yo oza papa obotinga nakoki kokosela yo likambo moko te papa yo nde obengi nga na sikoyo telefone oyo tosololaka na yo mpona ke Fredi azwi diplôme okanisaki ke soki okangaki diplôme ya Fredi na kindoki soki nde nini place wana na bosani sikoyo numero wana mutu nini oyo tosololaki na ye de papa alobi oh bon oui nayebi nde eza pasteur Ambroise nde aye kolo Nadege alobi te papa sikoyo ndenge yo ozolobaki otinda ngai epa pasteur te sikoyo pasteur oyo yo apesanga telefone mpo tosolola na yo eza pasteur nini Nadege alobi te eza pasteur Ambroise nde opesaki nga nde tosolola na ye nde papa na bango nga nayebi kaka pasteur wana nde Nadege alobi kaka ntango tosololi na yo epa mpo na pasteur wana pasteur apesi nga telefone tosololi na yo oyebisi nga makambo ya diplôme ya Fredi papa na bango avandi te papa na bango neti alingi neti atomboka Nadege alobi te papa nga na oloba ya solo jamais nga nakoki kokosela yo Nadege abandi kolela nani frère nani
Vincent komi koyebisa kolela te loba vérité kobanga te muto akobeta yo te déjà alira papa na ndenga osala neti asome mwana po mwana azala na kobanga siko Nadège pe nani frère Vincent zaka te kobanga te loba kaka mwana pe abandi koloba expliquer makambo ndenge esalemaki na ndenge esukaki mais papa na bango na nsima azosenga kaka bolimbisi o bolimbisa ngai ntango mwana ayebisi alobi te nga nde naza boye paster wana aviolaki ngai papa azwi mutu atie na se abandi kolela ntango papa bandi kolela asilisi nga na pose question siko na nyonso mwana no aexplike yo ebandeli na ndenge avandi na baorphelina na ndenge avandi na bandako ya bapaster ntina balabala décision na yo eza nini nga nalingi nayoka nanu makanisi na yo o omoni koza bapaster mosusu batia bango neti balukaka neti banguma tokomi komona pe na batv basimba bakisi mpo na ngai bapaster bakochange te eza ndenge na bango totika kaka likambo oyo esila kaka boye tolimbisa bango tosolola kaka en famille tosilisa yango kaka bongo nga nayebisi te mwana na yo moko baviole ozoloba ke tosilisa en famille na age ya 11 ans nano aregle pe te yo ozoyebisa nga bongo omoni ke oza na susi ya mwana no te mpo soki ozalaki na susi ya mwana no atoza na mbongo te mpo nga nayebi soki biso toza na bozwi te mais toza na moyen te ya kotinda ta mutu moko akoki kokende na Nadège bamati avion Nadège alakisi place mpo bayaya na biso nyonso baza na Lubumbashi Nadège alakisi place mutu wana azali bakangi ye bayene na Kinshasa tokofuta mais yo ozoboye omoni teke yo oza na susi ya mwana te mamicho na nga na na pasi wana makasi na susi bible elobi fo kolimbisa tolimbisana tala bacheli baza na balabala bazwaka bachance bazwi mibali mpe ya bien Nadège nzambe akosunga ye akozwa mobali ya bien nakotangisa ye classe akosala ta couture nga mona okotisa ye na classe akotanga natali eka abona bien nyonso oyo olobi nga alibisi yo mama ya biso alingi ayebise te lapa Nadège a partir ya lelo Nadège aza mwana na yo te soki omoni Nadège tala ye na nzela neti omoni ye te tolingi Nadège azala libre kokipe Nadège te yo tikalaka na bana no ya mibale wana biso pe totikali na Nadège nga nayebisi mama ya biso koloba bongo te tika justice ya nzambe ezali bakonzi mpe na batv balandaka baémission biso tokolandelela te me bato oyo bayebi ke droit ya mutu eza boye bakolandela ye en dehors ya biso tolingi tokende o te tovanda kaka bandi osola na Nadège mais Nadège vraiment mpo na Nadège aboyaki mpenza kosola na papa na bango papa aza kaka o Nadège tolimbisa ngai il faut oublier ça oublie ça Nadège aza kaka papa na kobosanaka yango te ata na bana onga na kobotaka papa na kotikala kobosana te papa na ye abandi kobondela ye wana mais Nadège vraiment asepelaki kaka te papa nasombele secret na ndenge tovandi na ndenge secret wana esili malili Nadège alimelaki te non Nadège aobanga aboyi na motema moko. Voilà, chers amis téléspectateurs, makamto ado expliquer eza makambo oyo aobeta lisolo te ya ye donc j'étais présent Nadège tozalaki biso nyonso na mama na mamu na Maman Louise, Maman Kuluta Nadège et na de banderumi balé bazaki wana ya mibali ba équipe ko accompagner support et ba situation désolé cas et moi je peux vous rassurer une chose c'est que ceux qui pendent zaki na l'état qui est organisé ko sambisa papa na daida mutako kangama parce que tant y a d'abord avant na déjà no ba pesi version qui soit disant tinaki mwana na Lubumbashi et pas tata moi sinaye pour tata moi sinaye atangela kuna après abungisa numéro tata moi si à Lukarazo angote camarade numéro capitaine avec benga ye mikala kaka une semaine passée des camarades wana lukela ke numéro là razu tata moi c'est hôtel Nadège mobile mo razo ya kima na ye place bakena ba yebité c'est l'explication que papa pesa bicho et tant on a déjà remis koloba yem tapé cette explication là mais tant on a déjà remis koloba so yi na déjà rebi kambo te kotone zaki bote zaki bo oh mutu mo utazaki pemele zabi oh mais yo tsolo ba yo tinegi na Lubumbashi mais ya beta du solo ya mbujima yo ko intervenir ndenge ni po yo bi Lubumbashi mabandi no to yebi yango alors en tout cas la façon dont papa a réagi ça qui na kosomba 40 tiges
Papa suis troublé. Karatiti, j'ai son mami, voilà. On doit sentir que, c'est juste pour vous dire que vous confirmez que ce que Nadège avait dit, c'est vrai. Et quand Nadège disait, Azo giré na komo nzambe, Azo ba yoza papa botinga donc malambo Nadège Azo lobana oh papa lobi. En tout cas, il y a même pas commentaire à Ocha, tout ce que la fille avait dit, c'était vrai. Et ce qui nous a écœuré, c'est que moi na yo ba violé na âge à 11 ans, to ebisi papa que non, pour to lugara neni to retrouver ba trace. Sunga biso, la bimisi la biso pasteur oyo atangaki moi na ndoki. Chaîne wana nyonso. Na oya Lubumbashi, papa qui nous dit que non, boto tika kaka, et les kanango. Ado tu na biso question, bongo oya Lubumbashi oya violé ki moi na ngasko to luke pour anine. Poto pese moi na bala ye toto sala ni donc. On a compris que les papas se sont tellement coupables qu'il a peur d'affronter makamuni ngezali. Mais tous en inquiétude moko, pesa ma micro. Tous en inquiétude moko Nadège Baza Misatu, il y a Jires, il y a Jansi, et puis il y a Kadette Nadège, au Baza Maboka Papa Nabango. Mais Toyoki, Maman Louise Bozako insistait sur le Cameroun pour la Jansi, sur le Sola. Qu'est-ce qui se passe pour la Jansi au Tozo, Bozo Mitung Sassou pour la part Nadège? Bon, on dit que tant que petite sœur a confié à qui Bana Misatu. Ok. Na makambo se zo le kana, makambo se zo le kana, to monika ka nani Jures, tout le monde a déjà apparaître, mais Jansi, tout le monde était. Les Arabes sont bengi au azan internat, au Ayaki, à quel hôpital, à zo vertige. Alors donc moi on a tout le monde était. Attaque au na téléphone, à zo au Canada. Donc tout ça na pose ça tout le monde a moi na wana Jansi. Pose ça na biso angwana. Ok. Tant que soit bois capé Jansi tokoye bati. Ok. Maman pela mona nga bakisali kamu. On loba, na moi ko singe micro loba. Tengai na lingi na mona ba koko na ngai. Po Jires nde na moni. Agisseur ya papa na ye a lobby Jires azali. Mais Jansi koyo azali oyo na deja landi. Ngai na za posi na mona Jansi misu na ngai aye asokutindira ngai bana ya mwasi na ye. Ba woye basoku yina bana ya mwana na ngai mais na lingi na mona Jansi na mona Jires mais Jansi fo na mona ye na deje aleki na makambu nyonso wana ya mabeti amemaki na deje na maboko na ngai siko na deje oyo azungu lususu na maboko na ngai mais na minute oyo na lingi na mona Jansi nde na sana beso siko na minute oyo. OK, merci beaucoup. On va OK. Merci beaucoup, Mamou. Chers amis téléspectateurs, je pense que situation Oyo, comme vous le pensez peut-être, vous au Salarabat Théâtre, Awa, détrompez-vous, ce sont des choses Oyo, et les canamites Oyo. Et vrai, situation à Nadège, Bisso, vérité en face, tous en année, tu géreras la situation. Tu géreras la situation, pendant les deux parties, bas sangana. Mais tous en la limite na biso et ça makamo biso to jiraka o to resu qui s'appelle na biso mais ça makam oyo ce qui to monique est comme à niveau moko boya likolo il faut to memango donc c'est par là to relancer appel na la première dame de la République maman Olive Lembe avec tout le respect yozali maman oyo sukipaka na marambo telemeli marambo ya ba viol ozo telema marambo oyo yo sala lelo bana basa ba bizarre na bana mona net il y a 11 ans où on a vie moulaï mais un pasteur qui se permet il a violer moi na batu et puis il continue à faire sa vie librement tu ressens la peine à maman vraiment maman Olive Lembe avec tout le respect maman Olive to sengi o sunga biso pona ka ya mwana oyo Nadège to yepe na ministère ya genre et famille oyo bosuki pa mbetali bana ba famille tout ça to sengi binobo intervenir pour la situation à Nadège tu as pas appel à ministère de la justice ya mboka na biso parce que biso la voix du peuple est vérité en face to croire na justice ya mboka oyo to yebi que ndegonion sur hôtel émission oyo za na possibilité ya rekomisa message na biso komisa yango na ministère de la justice to za na posa justice c'est ça la pona likambo ya Nadège to zo loba yango pourquoi parce que pasteur oyo atangaki Nadège ndoki ti sikoyo azo fonctionner comme pasteur en église naï. Maman oyo a déguisé Nadège na moto
nga na mona makolo Nadège na mona ki ba jambe na ye na moni ndenge ni azati lelo ba cicatrice ya mutu soka ziki ba moto ndenge ba moto tikala mama wana ti lelo azo continuer ko lekisa bana na moto ti lelo pasteur oya violaki Nadège ti lelo azana Lubumbashi na Katanga azo continuer toujours ko fonctionner comme pasteur oya violaki on ne sait pas au moment où nous parlons c'est-à-dire moi na mususu aroya na ndako na ye a se comporter quand on a na Nadège parce que elo remore comme la ke izate c'est-à-dire que biso la voix du peuple so to bito tika likambo yo to gérer en ka na vérité en face to sungi bateau baza ba victime na ba prochaine victime na bangote donc ce biso to telemeli likambo lelo c'est parce que to za na posa to sauver Nadège nzamba seli grâce aza sauver azongi na makolo ya ba parents na ye mais bana o mususu wana oyo baza non ba victime o nano baza ba prochaine victime na bango o déjà basi bakangi na kingo bazo kendo bazo benda déjà na minute oyo soki to lobby te to otika bango boye en tout cas yango to sengi na maman livre to yebi ke mama akotaka makambo ya bana mama en tout cas likambo na Nadège otala yango parce que il faut ba pasteur wana chaîne wana nyonso wa nyoko livi ya mwana oyo ba futa makambo basali yango to senga vraiment na justice ya mboka famille balobi bango batiki makambo na maboko ya l'état je pense que nous les la télévision ba négozo ta la biso bozo comprendre les situations ningi tozana na minute oyo donc mino bato bozo ta la biso pe na ba poto kuna bozo na ba relation moko boye en rapport na ba ONG oyo soki para na ba droit ya bana to bengi pe bino bokota bo benga biso kana numéro na soto tchena c'est awa bokota contact na biso poto ka yeba neni ni ba pasteur wana surtout pasteur wa viola qui wana en tout cas il faut à répondre na ba acte oyo ya salina nzoto ya mwana na biso Nadège nangaki na Nadège je passer Nadège micro nangaki tozo un message pe à yemoko parce que c'est aussi important Nadège tu as un mot à dire à tous ces gens qui nous regardent en ce moment. Bon, premièrement, je dis merci à ceux-là qui nous suivent à la télé. Et deuxièmement, je dis aussi merci à notre président de la République démocratique du Congo. Parce que la vie que j'ai vécue, c'est pas moi que je voulais. Je n'ai pas voulu de passer dans une vie misérable. Mais c'est par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a voulu. Il a voulu que je sois en vie pour que je connaisse la grandeur de son amour. Et puis je demande aussi l'aide à quelqu'un de bonne foi. Et j'ai dit Dieu qui touche le cœur d'une personne qui peut me prendre en charge. Je ne demande rien du tout, mais qui touche le cœur seulement. C'est lui qui voit que non, il a cette possibilité de me prendre en charge. S'il fait ça, vraiment, il sera récompensé par Dieu. Parce que nous, les enfants, nous sommes toujours une bénédiction pour nos parents. C'est pour cela que je demande leur soutien, qui me soutient dans cette vie que j'ai vécue. Vraiment, je ne sais pas quoi dire, mais c'est ce que je vous demande. Merci beaucoup. Voilà. Et quand il parle de soutien, il y a comprendre un chat, il faut comprendre qu'il y a situation dans l'ango. C'est-à-dire que Batufo, Bosungango pour que to vraiment to Lukabatuana, Basambana l'État pour nous sauver la prochaine victime oyoyo, baza peut-être nanzela olega oyo, Nadège Alekaki, Nadège micro. Parce que Sony, ça makambo nyonso yo, neto sola ki jour wana eza biso ba chrétien. Ils ont les misabato le belé au l'église, tout ça quand on voit ils ont même abattu belé dans Rubunga. Mais s'il faut ajouter par rapport à la situation en général, les to gérer en gros au gros Baksani. Merci beaucoup. Il y a quoi ajouter ce que Kozala en quelques lignes zaka kolobake. Bana na nzambe bakoko esa kondima na bangote pona ba pasteur. Et si kao ba faux pasteur baza, ba vrai pasteur bazali. Et si kao ba faux prophète baza, ba vrai prophète bazali. Mais mutu aza na molimo mo santu ela kisaka ememaka mutu na bonne voie. Ba vrai pasteur baza soki obondeli nzambe nzamba ogido esika ba oya malamu bazali parce que yemo ko pia lobi na Bible lobi na tango wana na ko frapper ba mauvais berger pona mema ba brebis nanga na bergerie ya malamu. Donc bergerie ya malamu ezali. En fait pona toli mususu na koki koloba na mukuse za koloba ke
papa soki oza na souci ya bana te oza dini ya kobengama papa te. À ce moment là kombo ya irresponsabilité yaka okoki koboya mwana okoki kondima mwana kozala responsable eza kolatisa mwana te eza koleisa mwana te nde bakobengo responsable bazalaka responsable na molimo pe na nzoto ya mwana. Cela veut dire koéduquer mwana kokotisa kolakisa mwana ba bonne voie et puis koyeba kobundela mwana vie na ye. Bible ezoloba na psaume 121 ceux qui na bosanité balobi nini balobi esengo na papa oyo car kwa na ye eza ya kotondisama na ba flèche wana eza bana balobi atako makambo ekoyela ye na porte ya kovanda na kimia pona nini po bana bakobundela ye eza na lipamboli moko te nzamba pesaka koleka ya bana okoza lozana mituko okoza lozana biloko nyonso soko zangi mwana okomona kaka ozana iloko moko te bana eza bénédiction tozwa soin ya bana tozala ba responsable pa ya bana na biso mutu akolingelo mwana koleka yo moko azate mutu akozwilo soin ya mwana lokola yo moko azate mutu akoedikele yo mwana lokola yo moko azate ba parents tozala ba parents responsable responsabilité oyo ekita petit na église ekita tina église biso nde toza facteur ya kolelisa mwana oyo biso toza facteur ya kopanza ya kokabola mwana oyo na baboti na ye to pe na papa na ye parce que biso ba pasteur nde to induire papa na erreur ou soki ko induire na erreur te nde to kotisi mabe lelo oyo vie ya mwana e comme na niveau e komi toza ba conséquence ya mwana oyo eza biso ba pasteur nde ba tutokoze yango mais conseil eza gratuit na ba pasteur oyo bozana bonne voie bande ko totikala kana nzela ya malamu to banga nzambe to sala o bible zoloba to sala te poto sepelisa batu beaucoup plus to sepelisa nzambe oyo apesi biso musala oyo na bomoto boyo tozana ba insuffisance tozana ba incapacité mais to sengaka toujours ngolu nguya ya nzambe eko soutenir biso nzamba pambola biso. Oui, pasteur, bienvenue. Je pense que situation de Zanango, c'est vrai, on a la casquette, on a un pasteur, on a un commissaire, on a un avocat, mais dans la situation, ils ont vraiment impliqué d'être lobby qui est la vérité en face de Sangisaka, mais ils ont un makamusu sur les autres, c'est un niveau et donc tous c'est un soutien à Batou, parce que biso dans la possibilité, tous on a besoin de ma coquille, et puis par rapport à la situation à papa, n'engazali biso to kokate. Monsieur Tobi qui battu likolo bokoti makambango mwana o justice ekosala et puis arozala kana ego sauver bana mususu passer bienvenue toujours dans cadre wana ni noko batela biso na situation. Merci Cordon pour la parole au PC. Bien sûr réseau ça la passe et loko akoloba même dans la Bible loko moko te tika la kempini. Tu peux commettre un péché, il y a toujours des sanctions dans la Bible. Quel que soit Dieu pardonne, il pardonne, mais la sanction est étikalaka. Il en a gamoto. C'est que la Bible lobby que rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. On peut gérer magambo mususu, mais ça magambo mususu faut muto répondre na babi na ye o ya commettre face ya likambo moko songolo. Cette fille a suivi beaucoup de tortures et non seulement ya kokwea na po ya viol. Aza sujet ya torture ya mutu mobimba sala 2 mois alalaka na toilette esika bato ya osala ba besoin mutu ava sala besoin bimisie nanu ya sisi ba besoin na yeso ki asopima soki asopite ya zongisi na toilette. La constitution garantit la vie humaine et sacrée. Cause la sacrée la vie humaine, il faut protéger vie humaine. Même ba oza na prison ba mema bango na ba torture wana te. Parce que vie na bango est sacré. À plus forte raison, moi, na les garaba biloko wana. Ata balobi délivrance sango ko merisa mutu 5 bouteilles ya huile. Eza ko étouffer mutu na kati respiration na yeko za normalité. Tous ces actes nyonso wana il faut mutu répondre na yango. L'État est là. L'État est là pour prendre ça en main. Au côté na prévenir une preuve, ce sont des déclarations que l'enfant donne. Parce que na âge ya zalaki nango wana na même moi na âge na za nango makambo ya 11 ans tant na 10 ans 9 ans na yebango. Tu vois que l'enfant ils ont marqué, ils ont un mauvais souvenir. En tout cas moi bossa nango. Cet enfant ne peut pas oublier ça même papa zolo batolimbisa moi na wana ko bossa na yango te.
Et tant que yo parents, bien sûr, on a eu délivrance à moi. Mais on sentit que bateau yo pesaki confiance. Bazo bebi sur le moine. Et tu trouves ça normal le que tu pardonner. Et si toi tu as pardonné, bateau à côté ba okendo ko sala babi na bango. Ba continuer à pardonner bango. Non, en fait, il faut que comme ça likambo nyonso na suka. Soki likambo eleka na media, eza ko senga concours ya mutu nyonso. Oya bika ko ya na pierre na ye. Pona kosilisa bémoragie oya kindoki bimanga pas bana ya bato bakufa ba maratre mais ya bango moko bazana kindoki te mama ba papa bino bozolanda tango bozo sala mabala na bino fo boy ba conséquence ya babi na bino ekendaka pa bana mwana atombe na conséquence oya ibi mutu na makolote parce que talibé ce sont des pasteurs montés ya maratre azo montés pour baya ko abuser sur vie à moi. Il faut bango yo va répondre. Ni papa na ye, aloba te ke o yete yen moko victime à liboso. Tu vis avec ton enfant yo lali na ndako mwana wala na toilette. O lali pe pongi tongo etani. Non non, c'est lui qui est sorcier. Il faut subir nano babiloko wana. Il a commencé à abandonner l'enfant depuis azana maboko na ye. Kotinde pas ba passer c'est débarrasser de l'enfant. Na se débarrasser so ko kufa akien ko kufa a plus forte raison tinda passer boka na balabala alors na balabala wana soki mutu ko lokota ka yeto ngato lobela makambo na deja lelo non Vincent eleki na TV baba zana posa ya ko assister mwana oyo baya to s'associer ses papa va commencer à répondre avec ba bande na ya ba malfaiteur ya soi-disant ba pasteur na nyonso wana ba répondre ba maman mbikudi wana ba répondre. Kindoki, c'est une maladie qui est spirituelle et bimagana spiritualité. Et bimana kola isa mutuna wesiti. Ce n'est pas se séparer na mutotinde musikande kindoki, c'est un esprit et travailler un esprit et mona naka boité. Bien s'il y a des effets ya kindoki mona naka. Ato tindi ki mutu musika ça posa koloka yo. Combien de gens to bota na ba famille baza bandoki. Alors so ba leba fungolomi so ba na famille mboko boya famille monyonso. Non, il faut pas répondre na makambo na bango baluki. Papa aboy kokutana na biso oyo azosala za ba mascarade. Il n'a qu'à répondre. L'État a zo makambo na yame. Eza na ministère approprié. Eza na ba ONG oyo approprié pour na ko défendre ba cause ya bana. Bazo makambo na maboko, on se soutient, mais dans la main, tout trouver solution pour éviter l'hémorragie continuer. Parce que si to limbisi lelo, il y en a déjà yebani. Le reste to lokola ke olungula lisumu yozotika ozoboko lango ezoko contribuer na mabe donc voilà. En tout cas on a koki ko yebisa ba mama ba papa kindoki eza nango likamboti. OK. Merci pasteur pesa micro na maman Louise. Maman Louise pasteur papa lobi pona moto a viola ki mwana bino toti kaka to limbisa. Bozo soutenir en pe bino famille à maman balobi toti kaka parce que nga na insisté ki papa na ce que non sunga biso ocha biso contact na pasteur oya viola ki mwana je pense que nando bon yo vanda ki wana mais maloba papa lobi toti kaka et c'est l'équipe to gérer comme marambo na nenga famille au soutenir l'idée à papa to lobini étant que maman kulutu biso to tika likambo ngo bongo te to ko soutenir pe mal makambo mabe oya salité. Ye pona ina deja si akufia conseiller kaka na deja si akufia akufuta kana ba akorépondre kana ba acte na ye oya salaki biso to kolandele tina suka biso to za limité mais to senga ka justice asala musala na ye biso to za makoki penza te ya kolandela ye mais justice ba association nyonso ya ba ONG et soutenir na DEJ et soutenir biso makasi pona likambo po ekata et puis to mona agence. Voilà. Tout le monde a agence na miso. Na téléphone te mais na miso tout le monde a agence. Voilà. Papa na a répondre na ba acte. Voilà. Eza eloko alonaki akobuka. Voilà. Donc tout le monde a agence, ça c'est aussi un élément très très important parce qu'au moment où nous parlons, moi la Moropé ndebonaye situation na isolé banate. Donc on ne sait pas, peut-être il y a peu na sima badde. Pour ba pasteur baza bongo ba pasteur bon, nimisa pasteur Sony. Ba pasteur ba la espère à s'accélérer parce qu'il y a des pasteurs qui sont comme ça. De hier sur rien nda wezaka pa kanga bandoki. De hier ministère na hier ba campagne toi ça la kaka
comment détecter la sorcellerie, comment vaincre la sorcellerie. Yes, la sorcellerie. Bango so ba na parler ba la bo. Sera éliminer moko pour continuer le ministère des fois quand on ne sait pas. Est-ce que akanga qui paye Jansi na simatoni on ne sait pas. Maman na biso mamicho yoro baksani na nyoso yo tolobi a. Na nyoso eleki biso bana bazana kati tokomi kotisa te mais justice nde yebi kosala mosala nango mpo biso tomibimisi baoyo bayebi ke balandelaka makambo wana bango nde baza na droit ya kolandela bango mpo biso towana makoki te ke oyo tokende Lubumbashi tofuta biye tokende boye te mais justice yango moko nde kosala mosala. Voilà, chers amis téléspectateurs, pour ne pas tout balukana likamumoko, donc en résumé, c'est ça. Donc papa, to kutani naye, pour naye, to suki sa likambuka bongo en famille likabongo. Mais biso suko se to télémé dans la voix du peuple, to coré pe otika bon, mais ce to télémé dans la voix du peuple, c'est parce que tu comprends que ce to vaninien, tu contribuer na mal, tu contribuer na ma besadi, ma bemo rezo sala, ma bana ngani bazo koya ba victime. Biso pe to yebi me to kanyi munoko yango to telemi ke kaya Nadège esunga bana o wana mususu wana bazana bazala sauver parce que le long Nadège ebisa biso abina orphelinat bazaki au moins 80 à 100 bana o baza toujours le problème moko ya sorcellerie au moins 80 enfants bayeka pour na problème sorcellerie alors ba torture ya Sibiri sur le plan psychologique sur le plan physique et ils ont peut-être lobby peut elle a tenu mais est-ce que Moutounsoir a tenu elle a survécu mais est-ce que Moutounsoir a aussi vivre dans la situation alors tous ici quand un problème il y a un ministère de la justice to leli pe maman Olive parce que maman Olive azotelemi na makambo ya violer bana alingi mwana mwasi ba respecter maman Olive azana considération makasi pona mwana mwasi respect à mwana mwasi fezala et to leli pa ya maman na biso et puis na ministère à genre et famille je pense que situation on a ba ONG nous sur ce qui plan makambo bana te dit que après émission oyo maman mami chopé ça sur numéro na téléphone pour que au PC ayo au PCP mususu peut-être ayo rozala ita pour que ba y ba contacter bino pour envoyer ba qu'est-ce qu'on peut faire pour na to batwana ko saisir bango ba pasteur wana tout wana pour que ko sauver bana ngani mususu baza peut-être ba innocent na makambo 089 60 72 509 bandela 089 60 72 509 soki ka mutu abengi nga azwi nga te abengi pa Vincent o tout le temps tosolana pa Vincent soki oza na problème oyebisi pa Vincent obenga nga na okende pa na ye tosololi tokutani. Voilà voilà maman Louise pas pesa numéro na ya téléphone maman Louise pesa numéro pe bon bazana posa ko soutenir ba ko benga numéro 09 99 50 37 18 09 99 50 37 18 089 22 50 906 voilà 89 22 50 906. OK. Maman Bianca, Jean micro étant que maman toujours remarqué que na ba famille ceux qui moi na zando qui fait ça moi na Yambanda, mwana ya leki, mwana ya mobali, tout ça. Mais, ma propre bana, oh maman et moi, missam, qui ne remonte jamais, mwana naye a livré pour passer la situation où on a déjà passé. Parce qu'en tout cas, je suis convaincu que maman Freddy est comme donc je ne pense pas que ce que maman Freddy, maman ya bango maratre naye, je pense pas que ce que zagi mwana naye, elle va permettre de passer dans le moment où soit passé. Alors, étant que maman oh ils ont comédie Nadège mais ils ont la bana msusu bazo sibi ba même torture ba même traitement et pas ba maratre na bango et tant que maman rolo bani na kawe comédie Nadège. Merci pour la parole Cordon. En tout cas likambo oyo comédie Nadège eza pas sikoleka lokola mama na yebite mama Cécile soki azana mutema ma Freddy Cécile yoza mama
oyebi pasi ya kobota mpona nini te okozwa Nadège na place ya bana na yo mpona nini ka mwana ya mbanda na yo ndende aza ndoki. En tout cas bamama oyo bazopose baacte ya boye tosengi bino bochange. Zwa mwana mbanda na yo lokola mwana na yo mpo lobi toyebi te mwana wana akoki kosalisa yo koleka bana oyo yo boti bana oyo omemi 9 mois. Totika comportement ya koakize bana baza bénédiction tolinga bango na bolingwa nzambe totalisa bango nzela malamu ko suivre parce que lelo atanga mukolo nde na zabo na ko supporter en tout cas 5 minutes te na kati ya toilette mais ozwi motema oteki otiango libanga na ebite ovandisi mwana na kati ya toilette ozolesa ye na kati ya toilette eza bonzambe te. Vraiment eza bonzambe te ba mama o nyonso bazosala makamba boye nzamba sunga bino par l'aide du Saint-Esprit bo changer bolinga bana ya bambanda na bino bolinga bana bandeko na bino o bakufa eza te ke po ba parents na bango bakufa baza forcément bandoki. Merci Cordon. Oui, pasteur Sony, un commentaire à mon auto clôturer la vision. Bon, commentaire ya mon question ito ko koloba en fait bandeko vérité en face et fundara mutuna tribunal te. Vérité en face et fundara mutuna la police te. Nadège asali cru azobelela nanzela ya vérité en face ceux qui ont un problème il y a qu'à tout traiter problème kolobate ko émission na bakomi ko kangisa bato bakomi te vérité en face ezana ndenge memelaka makamu sana biso ko pesa kimia bandeko soki kimia ezala kite soki vérité en face pesa ki kimia te mbele dossier ezana niveau oyo boyebeli yango te oyo boyo kela te to kangisaka mutu te to mema pe mutu na tribunal te biso tribunal na biso ezala kanzambe parce que bible zoloba na romain que vengeance per rétribution ezaka ya nzambe biso total la kanzambe mais soki mutu asepela mema likamune na l'état pour amona polele biso to ani loko ya kokangati. Voilà message non ko pesa yango na merci beaucoup. Voilà, merci pasteur Sony pour la précision. Merci vraiment. Donc tu as au kanisa batute mais situation n'engeza total rappel n'est faut qu'il parce que notre lobby biso tozana comme église donc tozana pour nous sauver pour sunga batusu baza la sauver. On a compris que il y a la bande il y a bateau bazo détruire ba vie ya bana donc ce to vani mien tout ça la vérité en fait donc nous voulons sauver ces enfants au va passer na étape où on a déjà autour les gars on limité bana ba fazer ba bakisa mananzela tout l'unité ba famille parce que tout ça ils ont pensé ba famille le Nadège moi je vis et à Tigalina aux sentir tant aux la papa nous sentir que il lo kwana ya papa na moi les a souté à sommer les mêmes sucré là qui vitalo ya mukie tina télémio la vitalo là azoko romelangote. Vous voyez maintenant ce que le pasteur a produit entre l'enfant et son père. On s'est dit maintenant quel est le rôle de l'église dans nos familles. C'est pourquoi tout le dit qu'il faut en ramaboyer tout dans nos thèmes là pour la ressource qui s'appelle batumsu sunanzela société la bicho et à la détruite. Merci chers amis téléspectateurs, on a un bozaï qui est belé pour le retard la émission la bino vérité en face na couleur télévision bon on a bicho tous les dimanches à 13h, le lundi à 21h30 puis le vendredi à 10h na couleur télévision dans la PC du Pro Moscou Mbote Place Azali et puis na la voix du peuple chaîne YouTube Nabino soyez là permanent continuez à vous abonner et puis à cliquer na notification pour que vidéo ce côté à Sikabo ça toujours là et puis merci na de l'autre aux autres qui est déjà à 80 000 abonnés c'est grâce à vous que tu commis parmi ma chaîne ya minen ya YouTube grâce Nabino to PC Bino sous merci. Et pour la biso, tu peux si merci na parole de ça au cameraman assuré pour na n'engue ou assurer prise de vue pour réalisation émission. Merci pour l'espace où il y a marabiso, maman Falay, balobi. Aux ans la pour ça au lia bilo ya frais bilo ya bio. Boya na Karonge 17/4 chez maman Falay na commune Lemba. Référence Galerie Gotanzambi, boye pena au lia bien na bakoeza bato besoin na Kinshasa, ils abato bo tarapoto boyaka, aux ans la pour ça vraiment lia bio. Yara awa chez maman Falay on se retrouver. Tout le monde a prochainement dans différentes choses na biso awa na la voix du peuple. Merci bye.